etikali muke kasi tobongwana totika ko déranger baninga bongo te c'est soi ah nzembo wana ngana zalaki te papa idi yako yemba na yo kayo c'est soi makambo bien ezali aïe 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 Leksa micro to yokaye. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu, sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial en colonna biso Yesu Kristo na fukami na makolona yo pe na pesi o merci na ndengo pesi ngai maloba. Ce soir c'est tout ce soir vana c'est lo vevo c'est tout vevo vana vevelo ba veledi sibe kota kuna mbanza sibe kembela condition votu to mazolana votu to mawizana votu to mazitana sibe kota kuna mbanza sibe kembela. Ce soir c'est tout, ce soir vana c'est lo vevoa c'est tout, vevoa vana vevelo ba veledi sibe kota kuna mbanza sibe kembela sibe kota kuna mbanza sibe kembela. Ce soir c'est tout, ce soir vana c'est lo vevoa c'est tout, vevoa vana vevelo ba veledi sibe kota kuna mbanza sibe kembela sibe kota kuna mbanza sibe kembela votu to mazolana sibe kota kuna mbanza sibe kembela votu to mawizana sibe kota kuna mbanza sibe kembela votu to mazitana sibe kota kuna mbanza sibe kembela zolana sibe kota kuna mbanza sibe kembela wizana sibe kota kuna mbanza sibe kembela zitana sibe kota kuna mbanza sibe kembela zolana sibe natwa kuna mbanza sibe kembela wizana sibe natwa kuna mbanza sibe kembela zitana sibe natwa kuna mbanza sibe kembela. Nalingana elingolo baboya balingi ko yungula biso na muyungulu na tami balingi ko pepa biso na epepelo bapetwi balingi ko kota na mboka ya bule balingi ko sepela na bango bapetwi balingi ko kota na mboka ya bule balingi ko sepela condition soki tokolingana makasi balingi kokota na mboka ya bule balingi kosepela soki tokoyokana makasi balingi kokota na mboka ya bule balingi kosepela soki tokopesa na kilo makasi balingi kokota na mboka ya bule balingi kosepela na bango kolingana balingi kokota na mboka ya bule balingi kosepela koyokana balingi kokota na mboka ya bule balingi kosepela kopesa na kilo makasi balingi kokota na mboka ya bule balingi kosepela kolingana balingi komema bango na mboka ya bule balingi kosepela koyokana balingi komema bango na mboka ya bule balingi kosepela kopesa na kilo makasi balingi kokota na mboka ya bule balingi komema bango na mboka ya bule
balingi kosepela na kombo ya tata mwana tata molimo santo. Petro Boko, Tolani Petro Yoki, merci beaucoup. Yasoro Alexis le Seremi. Oyo Mogani. Yelu Seremi Asika. Tuzasir. Tuzasir papa. Yelu Seremi Lagisini. Mboka ya bule ya sika. Hein? Puissance ya tata Nzambe ezali puissance na ye. Awa na Yelu Seremi. Esike evandi tata Nzambi nkolo Yesu na yo tata molimo santo. Ah bon? Machaba. Oh, il a expliqué mokili mobimba. Bon, il y a un peu. Awa na Yerusalemu ya sika. Kokende wa papa balobaki ni toto nganini? Est-ce que tozali kotonga yango? Merci. Tosepeli mingi. Papa basalaki tout. Ingénieur. Bamonana. Mais la biso etikali nini? Na savant. Bakoyana bakoyate. Est-ce que mituka banasala? Banasala accident? Et vous allez pour accident zalate. Lena wala. Tuza saidi lomana. Nzambe na ngai bamituka oyo tokosala. Oyo yo tata Nzambe okufungola bitwaka ekoki koboma mutu te. Lokola ndenge tuleko kufa na Lubumbashi na kati avyo. Mais tumone ke tukufaki. Mais heureusement tuzaki na bango misato wana. Masuwa oyo tata molimo sana tuzakozela Nzambe na ngai salisa biso ekoko tina na maite o batu bakufi. Avyo ekoko zikate o batu bakufi. Parce que eloko wana yo mutosali yango, donc ezali kola yo Nzambe mutosali eloko wana ekoboma yote. Voiture soko ezako ya ekoboma yote ekangami ekoboma yote. Bavyona bango basali oyo olinganga na kutikisa biso wana ego koma kaka na mozole chato changu chala omoni bavyo yango wana oto eza kuboma biso nani akeni kumadashona bavyo ndenge wana oyo makabatu ego zana mizeto changu wana chala bavyo yango wana oya biso ego boma batu te tuaka tata molimo santo yango wana tozako zela Nzambe na biso opesa biso esika wana to sepela Sai Nzambe pour que Lubumbashi, c'est ça? Mais tu connais Lubumbashi papa? Votre avion. Ton mati avion, ton bataki bien. Na super DC8, ya molai boye. Ton komaki bien. Bon na retour. Nzambe Na retour. Ah! Sikoyo tangu toli kozonga gouverneur de la ville, gouverneur ya Shaba, Mandungu Bunaniati, ayepe kotika biso, ayetika papa. Tangu bademare avyo, toke poto kamatali tokende, aye déranger. Table pesi rouge. Ba pilote banani wa? Ba pilote mutu mwindu. Mundelete. Pour ça ba pilote ba mwindu Diazola, Ndeliba, Ilunga, oba mavio ya Mobutu ba Mirage. Bon, Diazola DC10. Alors, est dérangé. Ah, n'était là, tiens, sans na moteur. Ayoke makamo. Mais to kende ma voyage monter na maka alongole mo sans wana. Ali siko tomati. Tangu tomati toke to pumbwe.
gouverneur pa pesi biso mbote mandungu bulaniati tokei haya ya toza kuya tokumi na katikati forêt équatoriale epa towuti mosika epa tokende mosika na katikati wana avion epesi rouge tableau soko epesi rouge ndenge wana après 5 minutes il faut atterrir mais zamba wana nzambe na ngai banda bosala yango eza mokila banyama léopard tigre buffle éléphant okotirili wapi tableau epesi rouge et bloqué mon bébé partout tu vas nous pema en tout cas tout le monde dit quoi yango epenza tu telemi y a pas moyen on voit on finit bouton mon bébé zate étouffé tu telemi donc panique tout le monde qui te koufi papa nkoluntu atelemi atadiso inki mambo eno bwanda tuvwani aya tuvwani pio za monike to kufi abengi hôtesse de l'air ko na sima na téléphone aye akopanique pété parce que bazoki ba consigne aye que tu te kufi déjà aye et pas pilote alobi na ye makambo na litio ipapa batu bayoka te sili alongwana tozotala ponga na vwanda na mwali boso wana baba bakumsa bavwanda ki ba mama bavwanda mami kato kele na ye aye papa dengenda ye wana atali akekolo makamuna litoi mutwa yokate parce que c'était consigne alobi papa sili akena ye sika balamba biloko papa dengenda telemi atiki bango bale bakurutu aketi na tapi wana ya avion aba pilote aba copilote avandi wana na mtu avion wala biso salizo kupema kati lobi likambo ezali awo ofila bo moyete ontema moye utema ya sute parce que bagangi déjà biso 5 minutes pilote amoni ndenge tokufa obenengeni 6 minutes 7 minutes 8 minutes atali ndenge nitozokufa te alors kuna ba pilote bamekaji basala kuna se kuna paye comment aza kusala 8 minutes atali tozala mwana simoki mbango awa donc nakalisi kubiga kaka presque 10 minutes 12 minutes tomoni ya mupepezongi papa dengenda vwandi kakala mutu avyo wana mupepezongi titi pemezongi vwanda sikoyo papa dengenda tolingokoma toleki mangengenge awa mutanya mulai soko avye tuchi wana bopanzani tokomela mangengenge papa dengenda telemi aye avandi to atterrir ezali kipe mabe il faut mona ke ligne wana aéroport okomona avion etengami boye pilote azongisi okomona etengami boye pilote azongisi ozomona ti tokiti pilote atelemi akeko fukama epai ya papa dangi na lobi ya solo eminage tokufaki mais osali nyonso tobiki a remercier papa dangienda biso teyebaki makambo wana te tomonaki tokufaki déjà tobiki après une semaine balobi mais tala tokufaki déjà tala bodo ya solo tomonaki tokufaki déjà tala makambo ndenge elekaki mais pilote yango akende osenga pardon tomonaki nzambe nanga papa molimo santo ebongo ntango basali enquête bamekanisi batala avion ndenge ezalaki baki omona place moko tija almet ezalaki ndenge nini bon tija almet soko ezalaki kasi nayebi te soki yango moto epesaki dérangement wana parce que elo ekokokota te na ndenge na avion tokendeki na lurabu na DC4 30 musiciens
na epoke ya Kasabubu bavoje bataki ndengo wana buta vitu la simba ki singa ya vyombo kitia tikiato gai nini ko simba tira singa wana na tije wana nzambe na ndengo dobi na yebite suki yangwane pesa ki Imbalismo ye. Esika papa za tuna tija almet tango bakomi na Kinshasa ba pilote bapesaki rapport epa ya mkonzi ya mboka na tango wana president Mobutu. Heureusement ye mokumbuta muntu azalaki na kati nzoka nde esika papa Saidi ndenge aza kolobela ndenge papa kutaki na esika bapilote bazalaki ye moko mfumu longo alaksi batatali nini ezosala ezo babuton ntango tokofinaka ye besaka mopepe boye mfumu longo ayebisi pilote eske boza na tige almet baba azwi tige almet ekotisa boye bakotisi yango nde ekomisaka bino nzambe alo sikoyo président Mobutu amoni ndenge fo bokende entretien na poto kuna komisa basala yango entretien ntango ekomi boye ekoti na entretien ndele atala tige helmet alobi na pilote est-ce que vous avez teke oyo danger et tige helmet yosa zoba mundele yo yebi tige helmet soki ba voyage boni esali po avion ko yo bongi sala kasi omoni avion komi omoni ke zigi na nzela donc bango peta basali ndenge wana basali na tige helmet wana bacourse plus de 8 courses président Mobutu a insisté non il faut ekende na entretien ntango ekende na entretien kuna nde secret wana ekingomonana le papa ezalaki ndenge wana papa oye likambo ezali te basava bazali tozozela kaka babima tomisalelaka mpe biso moko bongo te eza bongo nzambe na ngai. Merci papa Saidi bokelo kovanda. Merci nzambe na ngai. Sirwe oza likambo na komba tata mwana pe tata molimo mosantu papa borolimbisa ngai ya liboso pamba te na ya lotomo na bino te na ko intervenir tant bolobeli likambo ya basavant soki bazali pe biloko o biso tokosala est-ce ekoboma bato papa ekoboma bato te nazo interpeller conscience ya kimbangiste nyonso na moment oyo partout dans le monde esika tozwami mokili mobimba eza na esika ote ba centre de formation ya basavant ezali kaka na Afrique centrale pe na kati ya église kimbangiste awa na nkamba Jérusalem esika nyonso bazokolisa mandombe koyeba yango ete basavant bazali tokobandela na baréparation nde papa esika atuni ke non est-ce que biloko biso tokosala ekoboma bato te pourquoi pamba te soko otali mayele oyo tata nzambe apesaki bango basala biloko e apo biloko wana etangisaka makila est-ce que nzambe aza mobomi négatif nzambe aza mobomi te alors tokorepare yango biloko wana ba-avion bamasuwa bahélicoptère mituka bamoto tout esengeli ebangaka mutu pamba te mutu azali être supérieur ya biloko nyonso wana ntango tata nzambe atie adam awa ayebisi ekengela biloko oyo nyonso tu nde ye mutu azwaki kopesa biloko nyonso wana bakombo mpe kokomande nyonso wana en retour biloko wana ekomaka koboma biso place tobebisaki mpona tobebisaki yango ekomaki bongo sur ce nzambe azozongisa biso na esika na biso biti ya écriture mandombe eza mpona kozongisa l'homme noir soit intelligence à l'homme noir dans son état premier donc mutu akonza yango biloko wana fo ebangaka mutu ekozala soki mutu azoya na nzela mutu kemoni mutu yango moko etelemi ezorespecte mutu pamba te mutu aza être supérieur papa éclaircissement tolingai topesa na mokuse yango wana merci
Voilà Mandombe. Ah bon, merci. Nzambe na ngai obimisaki déjà savant na biso moko ya écriture Mandombe. Abandaki déjà ko corriger ba moteur ya ba mindelo basalaki. Oyo eza makolo ya ba ange mais abo eza faute. Abandaki déjà ko corriger ba moteur oyo ba mindelo basalaki ya camion. Yango wana Nzambe na ngai mais ayepe bon akende aza mutu bon Nzambe na ngai te tokobongisa ingenda Nzambe tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ibangizme ye tata molimo santo ye bika tokubika na moko totonda lusiku lusu lututambuli kwa tata nzambi muzola kwa sei mwane tata mwanda velela mukumba se ye mwana ye tata mwanda vela rapidement la présence, rapidement la présence. Présence, donc indemnité, pour commune à Souka. Présence, bakatana, Sobongisaki, Tsenesani. Présence la tata, présence la maman, présence. Présence ma tata, présence ma maman, présence. Présence.
présence. Tata, yoka mawa, tata kimbangu, yoka biso mawa. Voilà, papa, pe ba maman, ba ndeko batali ya radio télévision Kimbanguiste solo lokola to ebisaki bino to ebandeli te tozali bongo na liyanga ya bilenge to pe rencontre de Lijiki, rencontre des jeunes.